www.congofrance.com. Il y a pas ni salaire na zwakate donc batumoko bobotika ku. Eh mais les entreprises vous ont un salaire. Ça va nga na zwakite. Nazolo ba oyanga donc to solo la bien. Tu déposes à 8 ans. Na 8 ans na bafuta te ba reconnaître nga moi récompense 4 fois. Une fois $400, une fois $100, une fois $200, une fois $150. 8 ans. Na lobby nde na loba boye na chema ina mabanga na munoko te. Entreprise maison mère. Nga na lobby déjà. Oui rançon. Tout na ka sala ba fiche de 8 ans. Futele ngai. Papa, vérité oyo yango ba congolais ba lingaka te. Tika nde na za boye na komi. Yo moto zomvuama na motoki ya bato. Tuna ngai ndeko nanga ataleta kangi yote yaya liswa nzambe zo mona punition moto yango na bwaki moto ojika. Eloko na waibso. Inge te sala 1 mois, 2 mois, 3 mois ba te belé ba olongwa. Mais ngana longwa ki avant disque bima même si ba longoli ba même si ba olongwa ba kolongwa bomba makambo ngana yebisio les gens vont dire que prince ayeba kindeni. Moi j'aime bien parler koloba clair. Intel na ba olongwa. Belé. Ko faire reçoit au proposer au Kenya. Apende kona muyombe. Babangi fort place baza kidu kokete pardon beta na seben moko so bo continuer bo sambo so bo compte bo pexa takinga feraza sosote abotaka maki bosala gomelete golaza sosote abotaka maki bosala gomelete feraza sosote botaka maki bosala gomelete golaza sosote abotaka maki bosala gomelete eloba ye moko papa Melina papa Caprice akoma kolala na shishi wase edontosa akoma kolala na shishi wase agola takinga so continuer na attaquer bien tika botika bopekisa takinga okutana na www.congofrance kunende boko yoka bilenge bal perdu kala te kwa ezui Congo France site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. Aujourd'hui, nous sommes avec Prince d'Angola qui n'est plus à présenter. Cet artiste qui a fait les beaux temps na Wenge Musica Maison Mère, mais je m'en vais d'abord dire meilleurs vœux à toi. Pareillement, meilleurs vœux aussi à tout le monde qui sont en train de nous suivre maintenant là. Voilà quoi. Merci Prince d'Angola. Non, pour ça la moi mouké, non, pour tout cela très bien pour que ma solongo elle a vraiment à kafou quoi. Et Prince d'Angola, bilan d'abord il y a 2014 et où tu aussi là parce que tout ça déjà en 2015 et bilan là aux années. Bon 2014 Zaki vraiment année moko Zaki bien pour nanga et puis moi ba difficulté ka ndenge zalaka Zaki année moko il y a traversé mon pont mon boue tu es même ngana makambo oyo donc mais sinon à part ça 2014 l'équipe prépare parce que na sepelika pour banda 2014 banda qui était silien tu vois le sa fièvre na tu vois le mélanie chloroquine ni aspirine ni oté ba perfusenga donc gloire à Dieu donc l'équipe bien quoi. L'équipe bien, je pense que Batunion Sobaza fan nayo hein, tout est fan à travers le monde. C'est Peli parce qu'il est au lobby et Zaki bilan moro positif sur le plan psycho-artistique 2014 et les Kindengeni. Artistiquement parlant 2014 Zaki bien Zaki anemoko les gens ont découvert nga susu batebele ba bosana image nanga ba msope ba mona nga souté. Ndena zonga ki maison mère esala nga pe bien na bana mai pe ba ki ba test ba nini ba polémique ba biloko belele esala ki bien parce que pour nga na monaka kotonga ko finga ma artiste ko lobela kombo na tana ndenga mabe ça fait partie du succès donc c'était bien ba critiquer ki ba komisa ki au moins pe ba critiquer ki avant ba critiquer ils ont vu ils ont entendu ils ont écouté donc ba yokaki yango sindi donc au moins ba tchaki kako pour se ba tchaka kate ba nga ba lobela ti. Voilà. Eh bien, en 2014, Wanaraga, au Kimaki, au Tigala, qui n'a poto. Non. Ngatigala poto, Kala, 2014, hein?
Na 2014 nous au tikala na poto non na sisi non te. Au tikala ki na poto ti o komi na ko décider na 2014. Na linga bolo bako kima ndele lope na kimi na kin. Oloba ki awana kima ki na poto. Kasi siko pe na kin. O kima ki na poto. Siko na kimi na kin susu. O kima na kin te. Kino kimite. Po kin eza yo. Mais poto ba mema ki one na ndule o kima ki. Non poto peza ya mutu te bon poto za ya mutu. O kima na ndule. Na ndule ngana beta ba ndule nyonso. Ngali ngape bolo poni bolo ba te wa kimi na kin kaka kimi na poto. Ya kuna na mto bana. Na kimi kuna na kimi su awana nko. Prince Angola, parlons tout de suite de l'actualité. C'est bien, Prince Angola, Tomonio retourne à eux, Tangozongi, il y a cela maintenant 6 mois, Tangozongi, immédiatement, salut confiance, pétio, publicité, après c'est pétio, et zokisio, quoi, et au grand là, et il est quand même dans les. Ah, on a auto sauté na biso, sur le vérité. Ba umuk finga na sewana en fait nga bato ba la biso bana poto là bochanga comme kinoate parce que nga pe na vana na nord je parle en tant que nihiliste na minicho biso bana poto tout est toi civilisé. Merci Ndeti Nelika Bamba salutations parce que l'argent t'appelle Yaya Nelika Bamba en Afrique du Sud on va civiliser mais benge ba tango pibwane zokisio salio et sans ça qui manger te pibwana pib salama moi vite trop. Puis bon vraiment ils avaient vraiment na réussite vraiment te budget te nazula ngoni infrastructure ba pianga mbongo nzambe wa likolo ndena mataka avion e panzanela nga ndenge zikisa ba joueur ya Zambie so ya mboka nini so nazwa 1 franc nango ceux qui nazwa 1 franc même 1 euro pièce 1 centime 1 euro kuna ke musika avion panzanela nga liwa nga peneza la so ndeni ata lelo ka ndena na obima bona ke tout en attendant na simba volant so to bima ma budget monde ko vérité ngo yango o bango ba kosilikela mais ngana zolobo mo po e o changer te ba pianga eloko te na sala musala mais ça na réussite mingi te parfois pe o monde to nyonga ka bo isala ka bien te ko nyonga yango moni côté mo na générique ngana lobi yo moto zo mvua mana moto ki ya bato tunanga inde konanga ata leta kangi yote ya liswa nzambe zo mona punition moto yango na bwaki moto ojika. Donc so mutase musala fa bénéficiaire na omende na lobi boye omoka na sayu na se wana ba fingi poka na lobi ke vérité so pe na okosa bo benga le roi de la forêt bo benga bata maison mais boto na bo pia prince combien pour lobi ke bo pia rien ba koyebi so pe ke ba pianga rien pour ba pianga rien. D'accord, là c'était juste page moro rétrospective to Kendepeka à Bongo. Depuis arriver à Bercy au Lekasuna la Zambate, qu'est-ce qui se passe Zamba tout le monde a ce image l'équipe tout le monde a kuna ou les kabando les. Ah voilà. Parmi Babouzo Bana et Sengina Longas, quand je fais du succès ici, ils veulent pas Bataliban d'abord découvrir ce que je fais. To kene bamboka, to beti concert, bamsou aboua qui décrit, prince aboua qui dit cri. Mais au monde on ni na sport, ni na publicité, ba coffre kaka, ba bimisa image moko boye, on dirait que produit moko fini. Na zamba ana soki obisi bango, so baza mutema malamu. Balakso image ya premier jour Bercy Ayaka test mercredi. Mon frère, tu vas dire franchement générique à Ingeta fallait ba beta boy bazu comme biloka mike à Bercy babakisi. Ba olaksangote. Mais alors parlons un peu générique Ingeta Bimi Prince comment au trouver on est nini. Tu es satisfait? Le travail au Ingeta? Si je dis c'est nul, ils vont insulter comme ils aiment bien insulter. Si je dis c'est waouh, ils vont dire ah il a juste dit comme ça. Mais je sais Naboro Jijangonga en tant qu'artiste. Mais Mousselo et Kangi qui tamba la maman moi le Kanga Kala. J'aime bien la partie où Bercy chante ah go go aba Simba ah go 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 pour moi de Omato Kita ato finga nga ponanga. C'est d'abord qui tamba la maman moi l'hymne national on a bêta na fanfare mais ils ont même réussi à kokata ngona rini kakate na rini autant na clip batsenga te menazala na clip batse guitar kasi yango tozo mona biloko na yeba ke koma boye yo na jour à clip est-ce que yo tournera clip d'abord poza boyoza na tourner clip na bina je même des photos na zana makamunyo c'est pas important mutema mabena bango e futa bango ba oba sali bongo. Même mutema malamu na bango pe yango pe salanga nazala na bolamu moi chanson ba pesanga franchement na profitara nango
pas besoin de changer la clé. Pourquoi? Et là, comme ça, quand on a un boîtier guitare soliste, on a bon manzo, tu as bétiné, puis là, on a longa te place. Na yekaka fumu kimbangu abutu kalumbuka kasi bomo na siko biloko ane combien déjà na monia nde balobaka mwana soka za bébé asika papa memelaki ka ba jouer koleka ba grand frère mais ba grand frère tellement ba sakana sona ba jouer te foutela bango minerval na bango na université batanga moi j'avais juste besoin batiki la bana mike ba jouer mais ngaba pianga valeur en tant que grand frère. Voilà. Bana mike en gros tout soutien on peut pas jouer pour parler. Animateur tout bana maison mère bana miki pona yamba bango nyonso lo besoin na sima nga sans polémique nde to tikala bengi to tikala bongo longo la seleo longo mais c'est juste na ba âge peut dire ko ka mukolo nga to ambula mona lo beso ba tout ba tikala ba petit na ninga système sans hein ko nini polémique té pour être franc na ba massa pende ba ye massa ko tout Bercy ka mutabu choko ya ye moko et ba si sous moi hein Bercy et ça que moi au banc après ngai au jour à répétition on ngolé là nan yote comme nous autres na Lionel Messi so ba koti Neymar so amoni ndeni papa non babengo 4 fois babengo 4 fois pas wera prince abimina nini ce qui n'expliquait pas tout théâtre ba ça là c'était vraiment de la merde scénario buzo ba ezaki ba bilomo trop monté et moi je sais tout ce qui s'est passé na ngai na matandete. Pour les micros de regarde comment ils ont humilié l'Obeso pour tout ce qu'il a fait. Un jour manquant, ils ont tout oublié. Bah humilié qui était l'Obeso, bah bien étant l'Obeso ancien, ça il s'est bercé texte et test moi guerwana. Yo et comme il tourne à eux, bah bien 4 fois. Ça kokoyate aé mawa ate. Ok, via banga gatuni ngozo concentré, ozo c'est quoi yebide? Aïe, bien moi bien engagé des combats. Non, ça n'a rien à voir. Moi, avoir perdre, je sais pas moi. Babitumba bunda, Kalou Jazana na BCB j'ai un ça succès. Bah j'ai ça que bazalaka pas vu oser quoi. On a ça succès na maison mère. Donc ça n'a rien à voir. Et on est chez Otuna Messi. Na moni arrivé à Neymar et Bang Sopo Neymar à Chebi. Non, c'était son jour. Et ça qui chance et surtout Mingi. Ba coach, ba entraîneur, ba notre équipe, ils étaient pour lui. Soko meka ko Samuel Kamobwe, a sifflé. Parce que ça qui théâtre bilo on a tout mon bon wa uta qui n'est pas prêt ici ba sole makamnyo so te makamnyo. So nga kuna linga bombo benga te ngande na yande te repo wana. Mais biso na kete ça fo na zala mena matandete. Nangana matate ba tout ka prince mais non via to benga via. Et puis mais bon moi te que ça ba ba yebinde na solo la bazo koma. Je pense que Nasika Chulembo, la perle de l'Autriche, journaliste, reporter, balinga rappé que Prince P au salapé bablo comme par exemple pas Yomoko Prince mais dans le bon sens c'est quoi. Au senga permission pas ouera obi cette fois-ci na kenene na kenarate papa est-ce que peut permettre na kende. Jamais andima. Parce qu'il ne va pas accepter. Attends, il y a un truc qui se passe ici. On a vendu un ami qui moi 4 ans, donc moi 2009, 2013, j'ai eu le temps de comprendre moi certains trucs. Moi j'aime bien dire la vérité parce que la vérité est un tribunal. Mais vérité diminue la peine. Mais vérité diminue peine. Voilà. Moi j'aime bien dire la vérité. Tous trop hypocrite na Congo. Mutumoro tout l'accès trop élongé mususu na auto na kati. C'est pas bien. Moi j'aime bien dire sans polémique hein, s'il vous plaît, sans qu'on kolobela ba via batuma be mais je me remets batwa za na mutema wa kufungwa ma ya juste mutema kufungwa ma ata bonne foi voilà quoi ça. France aux un peu sur loba mais zela to même on a tout poussé le ballon. Ko pousser le longa côté pour no lobaté parce que là l'émission c'est pour les Congolais. Est-ce que il y a battu sur Hollande biso à partir il y a bouquin moko bientôt là nous allons vous annoncer après kaka boss Didi Dipumba hein Motomaye est vraiment donc alobi ke mikolo za stratégie mon boye suite musique 2015 quoi. Et salutations à bébé Joyce bébé nabiso Sikabotami et pas maman nabiso la perle hein Joyce Dipumba salutations à toi et Prince
Toi qui es sur le deuxième volet, Siko, Prince d'Angola. Tenga mwana na solo ngo pena bien bezate. Na bi ngana na vérité mais to sala ba congolais musala. Musa to sala ba congolais et ils aiment bien ba kosa na bango bango po bazala content. Congolais linga ko lobele na bandenge mo bo ce que me ko lobaka clair. Congolais yinio et na boyi ba congolais ba yinanga parce que on est là pour eux déjà to lo balingala et puis ba te bele ba finga pe angolais on a ba lokota na kabinda. Mabeza tatanga balokota ngai metala lelo nzamba lokota toujours mutu na potopoto pa ya munene do boko imilinga na bandenge neso lelo o atabo balokota ngai na boyi tetala lelo nde naza e bomona na bango bato balokota nga boye ndenge zalaka nga lelo na agenda na ba age moko boye bo ba age na bango wana bazaka ndenga naza donc ils ont gravité mais zakaka ke nga na biso ke ezaki nango babiloko moko boye déjà que yo sala boye ngande ce qu'on a tu mona tala bien jour wana na la triste était mais j'étais énervé tala batu colère ngo zaki po sa nini o affronter to colère ngo zaki po aye ka po banzimi te oh fallait bandima ye mena bandengo na tia ko céder fallait mte wana wenge fallait moi façon moko boye ye akuta na bambiaka pour déjà ndenga ça akuta na bambiaka babi ke batie bambiaka boye a dribbler bambiaka betine bambiaka amona on match za pepele on dirait rediffusion pour habiter ça pour lui. Alors c'était Prince d'Angola, c'est toujours Prince d'Angola, c'est avec lui que nous passons ces bons moments. Mais c'est un bon animateur. Animé, ça veut pas dire. Mais parce qu'il fait danser les gens. Animation, c'est quoi? C'est faire bouger les gens. Mais on reconnaître. Mais c'est un animateur, il chante pas. Le reconnaître, c'est bien. Ngana félicité opposana eloko batumsu bazana ngote reconnaissance o ya qualité sona bi Augustin filmera bien et ça cadraka bien peut-être ba congolais bazana biloko ngote na félicité mabe na sali ya merci pour ça. Alors souhaitons un peu meilleur vœu à Niclette Kafua ouais yango kene Nathalie Lunkunku, salutations spéciales à toi depuis États-Unis d'Amérique. Mati Lopombo, meilleur vœu à toi. Il y a Pembe garçon, il y a Pembe mignon, Boukson Nambuka, sa salutation big up à toi et sans oublier le vieux le plus swagué, le plus beau, vieux Matou idole, l'identité de la bourgeoisie de 240 des 004. Donc salutations spéciales à toi vieux Matou idole et pourquoi pas à notre bébé Obotami Sika, bébé Nabiso Obotama Sika kombo nae comme notre bébé Nabiso Sika et à maman Déborah Bofando, salutations spéciales à toi et Prince d'Angola to Kindesiko to panza un peu choka to eba un peu groupe nayo salisiko aujourd'hui hein donc comme na groupe ozongi président Lisundo za Kiliboso. Nazara leader tina zonga maison mère wana mena beta ne pas leader les leaders tu vois au monde na longo bombelo kona wayiso inge te sala 1 mois 2 mois 3 mois batebele ba olongwa menga na longwa ki avant disque bima même si ba longoli ba même si ba olongwa ba kolongwa bomba makamanga na yebisho les gens vont dire que Prince a bagindeni. Moi j'aime bien parler koloba clair Intel, c'est pourquoi je sais pas, moi franchement, malentendu et manque de considération, bon ça va, j'abandonne. Je préfère. La brutalité, je préfère, non. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Et on a félicité à Kadhafi. Voilà. Il a montré que il est un soldat. Et puis, c'est pas grave. Maintenant, boulot moko, beaucoup manabino yanga, ba poli Gucci bazana, ba petit nanga Johnny Galliano, bana bela bozawana, bopia nga chance kaka. Na sengi nanga bino logo, tata na YouTube otali kaka po, ofinga na tana sewa na motali nano. Na hotel na tu finga fort. D'accord, c'est une bonne chose. Alors, question pour moi de saluer le bébé Junior Matou. Salutations spéciales à toi. Et Prince d'Angola, tous yo kana au moins ce sentiment yani toyoka générique to rumba. Oh, Prince d'Angola. Ebi rumba makambo ba créer là que problème pesara makambo ba rumba tango ko longola voix ya muntu moko boyo to sa nini. Et comme yo so Prince akenda ki boye. Mais toi na pas so lo baté. Tenga na pas so lo baté po ebani déjà batunyo so ba ebi yango déjà.
donc au lobby on déjà trop mais toi quand on a rumba on soki obeta neni guitare yo kana poussa mo pena vent du feu ngana ndima kirando po bolingo shengaka kondimale o le bas mobile abiki garde maladie kufi nzembe quel étonnement fourmi gangeli koiko kamwa bina o mato kita bébé ngano na butalelo wili kilo ya basusi na ye eleki ata kilo mibekwa arme na parnanga yo pesaki nga sentima nzoka susi evandelanga na vande aletala lelo yo ekomi odrible nga santi bakomi obenganga Jenny Lema Toudilou, donc en direct na Angola, salutations à toi. Eh bien, pourquoi pas à celui qu'on appelle Liévin Kassé CC Kalima, ma salutation spéciale à vous. Sans oublier Gili Lukaya Navigator, hein. Big up à toi. Prince, bien fait, un bon travail, une belle chanson, un bon texte. Préparation, il y a combien de temps? Ben, il y a carrière. Toute ma carrière parce que musicien toi avant de préparer déjà banzembo ezalaka ya on a yebsoti na bimi boye na bimi pena na zemi ngai na zemi penza wenge pena oza pressé tous après na pressé na prenyonso donc na pena posa na sala na za peu près donc ozala mutu za prêt c'est qu'à peu pressé c'est la pure philosophie na mi boma Jamais. ba jaloux omoni belé ko faire reçoit au proposer kende apende kona muyombe babangi fort place baza kidu kokete pardon azande kona muyombe me nalobi botika gola abinisa mboka gongo botika fere ayembela mboka gongo elobaye moko papa melina papa caprice agoma golala na shishiwa she agola sengana ke kuna nde ba problème sérieux pokuna na yabi ke ba otikela nga vazi sala biso totala yo o ezalaka te parfois na wenge osali boye bato ya ba diaboliser vie balobi na vie ba makamo ba azela ye pas tunité vie akumba mikaka donc ba makame bele vie azo perdre tala lelo Fabrigas mwana na ye tala pena tozala tozonga pena bato Fabrigas mwana na ye yama do zo beta sarbati mwana na ye affaire à rendre so beta Sarbati ou toi reconnaître à Boaki oui papa ko sakana na papa te ngana Boaki ye wana dangola mwana igwe ngakuti ko bwa kuti belende ngana Boaki kuti belende ngakuti sample mi ngana lo bandeka moi vérité na banga vérité mubimba ba yo yina ngapo Kongo linga vérité penza bien te yona lo baka mwandambo ngasu na bimi mwana ne attends force nyonso ce que zeika na maison mère pourquoi ne pas bien parler avec force on peut encore durer longtemps il fallait botika pe place et pas batomisusu c'est pas kotika place pas bato banzembo bimi kono so 20 combien bato so ba denzemo pourquoi pas pe ani babili batsa banzembo bila umela tena maison mère ngana umeli ko le kabili na wenge moi c'est depuis 2006 dans ko so 2014 so 8 ans ngo bila kota 98 na 2003 longo sala 5 ans pamba machanzembo au moins générique zo beta ba titre leader mais leader aboki ni crime ko na kati aboki ka ba dédicace mais ba acteur compositeur pas kala songolo yete mutabwaki nyonso wana et ça la ramabe mutaba ta yembi nzembo yo tchekombo na biso to bwaki to nyo kwami ko luka ba cri pondi mangona bondimi ngona pasi ekoti ba peso tu liste ba to bwaka mo bwaka ba tunese bango ba yo bwaka su likolo matin pesa ba to mo chance komi ba to ba sedi nini que par exemple ouais rançon droit koute ko zalate reconnaissance ka ya kombo droit seulement mado sambwe donc bachat test konde bachenga na clip na bango balongoli elongi nanga batiki voix je pas les porter plainte na sabam sasem na nini mais surtout net kini esimba na ngote po via lekinga na ba moyen et simba te yango na alo ba mambo boye kaka bolongoli siko image ya mutu na clip ninga salaki botiki voix na ye mais la cause de l'air longo ka bolongo la biloko nini je pense botiki tambala bo senti qu'il y a quelque chose dedans si je suis nul bolongo la biloko na nganyonso
bolongo liko image na ngana clip mais bon tant mieux gola za sosote abotaka maki bosala gomelette fera za sosote abotaka maki bosala gomelette na lobi botika sheda abinisa mboka Kongo botika gola azamo yembia Kongo eloba yomako papa Melina papa Caprice akoma gola la na shishi wa she ya gola takinga soko continue takinga kofingisa na papa papa na sengi bolimbi sipekiso takinga goma golala na nikaboronina Jésus de Nyons ayemba talate nikaboronina nika bango nikaboronina omona yona lingate bapianga kanda na goko za 50,000 na sali makamoko boyeko comme na bino problème po bolongo lango beta kande zoya na comprendre bien takingo zolo baza na maison mère na ebite takinga na ebi place za tenga na lobi kaka papa pekisa mwana te papa pekisa te papa talelanga likambo takinga ayebi se be takinga tika sinon yo ofingisa papa on est siko papa pekisa takinga papa na vandi na nganie na vandi nga pena nie banana lekaki na oloba nga rien de kwana longo nga na boy batu babe nga zoba mais yo zaki de olongo ki ozongi po anini olongo susu so na pesi ba réseau belé batu omona nga mais donc na suis un homme na zuba décision nga mais soki bo meki na nga ba ndenge moko boye bo futela nga ni ndako bo futanga ni biya poto bo pesi ni salaire na zwaka te donc batu moko bo botika ku maison mère les entreprises bozo salaire ça va nga na zwaki te na zolo ba oyanga donc solo la bien te dépose à 8 ans na 8 ans bafuta te ba reconnaître moi récompense 4 fois une fois $400 une fois $100 une fois $200 une fois $150 8 ans na lobby nde na loba boye na chema ina mabanga na munoko te entreprise maison mère nga na lobby déjà oui ranson tout na ka sala ko ba fiche de 8 ans futela ngai papa vérité oyo yango ba congolais balingaka te tika nde na zabona ko nga na lobby te mais ba biya poto mo ba futela nga na na zena orchestre voilà donc s'il vous plaît ba fan bo pesa nga chance na bika ba te ba pianga ba conseil bana Hollywood bana sono tanga ba kombo boleki mingi directement na ko utiliser ferré mais j'ai pas besoin de utiliser des ferrés mais oui mais siko ba osala nini na osala nini po bango bo biloko ba luka oui bio bana poto ba na comprendre yo za poso que ça va ba tumite ma passe et ceux qui va continuer ponga na vana sa carrière nanga mais so na moni na bande ma ponga mo so na fingi na disque nanga na lobby makamo boy ça va être un peu trop impoli bien trop vous êtes reconnaissante hein mais so na sala ngo pa mutu mo bino bo lukela rando OK ngana ko zwa kuto orchestre faire wana na commission donc na Champions League to komo beta na bino ba façon po na bi jemo bimba so ina ke kuna bolelinde donc si ko pekisa nde takinga ko comme sanga na suka na osalika mobo bo regretter ce qu'on est na sima moi je vais gagner sur ça moi je vais gagner parce que nazo boya l'art nde na boye bon ça va je na boya pena l'art mais bo pekisa kaka takinga azo finga trop nga takinga kaka po nazana pro takinga mususu azali